Ah, lisolo na biso silite bande kotolanda. Et pas wapi totanga titre film la biso bitumba ya sango malamu. Et pas ina lisolo tomoni na ba mabele mosusu nzoke ezalaka likama scandale pe ba affrontement. Et voilà likolo ya tradition, voilà ba mboka mosusu résister na évangile. Alors que molili ebandaka sima lumière nde yaka ko chasser molili. Butwa tele kaka molai suka nango tongo etanaka kaka. Ainsi vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira. Ya solo moto azaka na ngonga na ye yebaka vérité. Ezaka na tango moko moto abimaka na ignorance. Mboka ezobima na ignorance na makasi ya sango malamu oyo baza kote ya na Père Moïse. Oh voilà bandeko, Père Moïse a commis cible, a commis sujet à batak. Banganga ya mboka batelemela ye. Bandoki epai. Voilà bandeko nzela ya sango malamu. Voilà kozela kate olada nzela ya nzambe. Nyonso zosala kaka bato basalaka malamu. Bato babetelaka maboko. Bato babokelaka ba fololo. Waneza nzela ya nzambe te. Il est écrit que celui qui persévérera jusqu'à la fin sera sauvé. Awa balobi ko persévérer, balobi te que no wa kotambola kaka pamba. Oh mon père, na silisi. Na kei na ke ko tela catéchiste na ndako na ye. Yebisa pe ayamba la moko. Ezala makambo moko très important na lingana to solola. OK? Na yoki mon père. Et voilà, na kati na ba concentration. Père Moïse na mosala kaka oyo nzambe penza benga ye. Ah, tolanda. Nani wan? Bazo bekta, oui entrer. Nasunga na ni. Father. I need your prayer. Nazala posa mabondeli na yo. I've been having Obi ba demon baza kwa takenga makasi eseli mbambula. Nazoko kasusute nandimi ke yonde mutu oza penza wana pona kosunga ngai sambela pona ngai mon père. Ah bon? Bon, depuis quand obandi komona bateka ba démon? Et c'est déjà bambula mon père. Est-ce que oza né de nouveau? Oui, naza né de nouveau. Na bongola motema. On dit que on dit le Shumasia. Yende mtako bikisa yo nandimi mon père. Eza mosala na yeto boyate. Bato bayaka na bakana ndenge na ndenge. Maseyo nzamba okombo atata. Pe ya mwana, pe limomo santu. Abandi ko bondela. Et voilà Père Moïse, un homme loin et pakola mevandi. Moto oyo ayambaka révélation kote na Nzambe. Abandi ko bondela. Oh yo satana. Na yebi ozoyo kanga na tango yo. Oza moto ya kokweya. Okweya okakemi okokweya okolonga te. Bandeko namoni ba geste. Moto asengi libondeli nzoka yeli ba kopo mosusu. Ezalaka mitembu bandeko. Satana zo comprendre te moto akokweya ndenge nini. Abandi ko lukele basi. Oyo nini? Nini nango? Mon père. Et bandi ba tentation. Yoka ba geste. Limbisaka lokwa na ye na ba manière oyo nepso vérité. Posa na yo elanga makasi na soko ko contrôler ngote. Vérité za ki na kwena bolingo na yo banaka mukola liboso yaki awa na mboka na biso. Mosika maser. Autant na bolingo pona yo mon père. Motema ekokate. Bon, neba itende na kwa banda. Est-ce que oyebi makambo ozoluka sikoyo? Olingi siko benda kanda na Nzambe na bomo ina yo? Endeko. Comment oses-tu vraiment? Comment ça ose faire courage? Oye contenté. Moto oyo Nzambe aponi pe apakoli. Mon père limbisanga te mon père. Ne tente na ngai yote. Nazana, olingi sikoyo. Tala. Bima. Bango bandeko. Babandaka koya. Menjoka Satana pa kote akoti kaka wana.
La Bible dit résister au diable avec une foi ferme et il fuira loin de vous. Ne donnez pas accès au diable. Bandeko Bible solo banango malamu. Bible solo ba fouiller l'impudicité. I am very disappointed in you, Akwete. Abarawani alobi. Naza très de ce It's pays na only bino. but a simple task. Na pesi bino mosala mokeya simple kosala. How hard Bino bomonango pasi ndenge nini? Hein? in merely seducing, Webi. submitting. Kokende ko séduire kaka moto oyo. Alors que bosala ba pouvoir no sokati na bino. Why did you not use Ndenge it nini to bosali your ba pouvoir ngote na avantage na bino. Why? Hein? Pona nini? My queen, Ma reine, I tried, na mekaki na ndenge na ngai. but it just Kasi wouldn't give it. akokaki kosede te. Lungwa, kanga mnoko na yo. How dare you speak Koma sa, when ozoloba. I'm still talking? Tango ngana zoloba boy, limbisanga ma reine. I am sure if Naza you had su, played your soki oselaki ba tala na malamu. Alingaka koya pe lingaki sila. Please Si forgive limbisa her. ye ma reine, limbisa ye. You can send me this. Okoti nanga nde na mbalo yo. Ngana ko décevoir yo te. Nako kende. I Te, will go. tinda Send ngai. me my queen. Tinda ngai ma reine. Eh, bazo welela. Atali. Adese. Hein? T'es la princesse. Yondo kokende. Ngai. Oyebi, okosala ngo. Oui, nakosala ngo ma reine. Na promettre nako décevoir yo te. Eh bandeko, mission mosusu ebongami pona princesse Adese. Voilà bandeko na molimo. Balingi te lumière ekota na mboka. Mais Cécile. Ah, t'es la princesse mon père. Princesse Adese. Father, good afternoon. Mbote na mon père. Mbote. I am Princess Ngai Adese. princesse Adese. Father, Papa, mon I père. haven't been around since you Na came to yaki my mother. bayebisinga ke And I mama haven't nanga the biki yo opportunity to esambelaki come mpo na say ye. a proper thank you. Lokola nazalaki te na ye kopesa pe merci. Thank you so much, Father. Merci mingi mon père. Ah, likambo te. All thanks. Merci nyonso topesa na Nzambe. As you can see, I just Ndeko somona finished nauti pe conducting kosisa a messe ya mass, so I'm tongo. actually going into my Na house. kesi ko na ndako nanga kupema. So maybe I'll see you Parfois some na other time. komona osima tosola. Father. Merci mon May the père. peace of the Lord be Kimia upon na you Nzambe and ezali your house kona yo mwana for ngai you. okombo tata pe amona pe elimu mosantu. Amen. Eh bandeko mission mobimbe bongami. Yo ndeko kobanga te. Awo moni bo bando sala ba prière. Oh, aïe. Te. Ne craignez pas ceux qui tuent le corps, ils ne peuvent pas tuer l'âme. Tobanga ka wabo makana nzoto na molimo. Kasi wabo maka nzoto apamba na yango nane ngo kobanga ye. Eloko nini princesse ayeli toyebi. Awa totala igwe. Likambo nini lelo balamuki nango na palais royal. Voilà sango malamu eza nzela molai etondi pe makama. Abarawani. The great Abba. Oh yo Abarawani. I know that Na yebi. the toad does not run. Eza ke na moi makasi tsotsi abimaka pamba te. Please. Lobela ngai. Don't take this. Eloko nini komi ma na visite moko When presque one boy. fetches an ant in Tango moto amemi kone tondi ba fourmi na ndako na it is ye. expected Ya zela sima. that leaders Miselekete balanda ye baluka ye. visit. Ba visite ndako na ye. When one swallows Tango the moto pea, moko that Amélie person should be Nzete. ready to sleep. ayeba ete standing soki position. alali azala kotelema. My visit here Visite should nanga not be awa a surprise. Your ekozala Highness. surprise mpo na yo te mokonzi. It has been long Ezalaki coming. eloko ya kale ezalaki kozela ngai. Abarawani I don't like nasepeli their choice te of words. na ndenge ozobimisa maloba wana maloba makasi mpe ya confusion. S'il vous plaît loba nano biso tosali nini na ngai na bana mboka. It is foolishness Eza to bite the buzoba fingers soki that moto feed. aswi mosapo elesaka ye. There's the one Eze who wani egenemiri is not happy. Nzambe na biso asala esengo na yo te. You have the Yo truth. nde otrahir ye. The alligator says it is too Oyebi shy to baloba But when it alligator bites, azaka naye na malili it is alinga naye suddenly kozwa too te. shy to let go. Mais soki amoni eloko liboso na ye You atikaka and te. the people of this land Yo have na bana abandoned mboka oyo the boabandone Eze eze wani wani ngene emiri and chosen boponi na bino bogumbamela bazambe ya bapaya oyo awuti mosika. her wrath Kanda na ye is come. eza koya Mighty shall it be. ekozala ya makasi ya petete. If you Soki bino and the people of na this bana land mboka oyo do not bo turn to the great zongeli te goddess of our nzambe na land, biso la déesse
oto yebi boyeba yango désastre liwa pe mawa ekobeta mboka l'inimaginable oyo nanu bomona te yango ekoya oyo ezali message euti epaya ezewani ogenemiri babandi kopesa basango deja balobi banzamba bapaya baye botrahir nzamba ya bokoko abalawani ya ye alobi akei ekoma na butu alembi te abandi siko baseremoni ezewani ugene mbiri nabondeli yo na ntango oyo nabeleli yo o répondre na pele ya servante na yo lakisa elongi na yo po ete elobami soki nyoka bombi vene na ye wana bana mike bakokanisa azali singa bango bakanga na koni bana mboka baabandone yo baluki bake kopona nzambe ya bapaya bake kokumamela oyo aye lelo yo lamuka ezewani telema pe lakisa bango kete yo oza kaka zambe oyo ya bokoko zambe ya batata pe yo nde telema sala ezewani oyo nani abimiao azaka na forme mwana mwasi o mbote na yo ezewani nayebi oko répondre na appel ya servante na yo nayebi ke jamais kosangai bana mboka oyo bakomi kokoma kosala buzoba na kombo na ngai yo prouve pa na bango ete yo okotikalaka kaka mokeli nzambe monene deyes prouve bango ete yo nde oza kaka nzambe moko biso tokokumbamela bango bazobosana kanda nini ekoyela bango nasenge epai na yo ezewani nalobi mbala oyo lakela mabe mabele loka mabele nyonso mpe tika balela bazala frappe ti bayamba oyo bango bazoluka yo nde ozali la seule la déesse ezewani bango babosani lakela mabele oyo ezewani wana libondeli ya nani ya barawani kake beti bandeko kanda ya ezewani yango oyo abeti na marke na ye voilà likambo oyo tozela bana mboka bakolela ndenge nini awa na mboka tolanda mokolango mon père azotambola mbote na mon père mbote ma princesse boni mnaza malamu ebongo yo naza bien ozoyeba nga susu nazalaki na église na butu jour wana nasolaki likambo moko na mon père yo nde adeze princesse na biso nayebi nasepeli osalela nga faveur moko nalingi opesa mbuma oyo na mon père yebisa eke eza kado ya euti na princesse wow wana eza malamu mpo na yo nauti na ville nakende kosomba yango kuna zala sur ke opesa ye merci mingi merci ok ne malamu princesse na motema lobi ali yango akokolela nga pete na maboko nga nakozwa ye nakosukisa ye ngai adeze nakolakisa ye eloko nazosala sikoyo makanisi na bango bandeko bayebake nzambe aza mosika te po abatela mpe mosali na ye mon père azalaki na ndako nasisi nanga mon père ezali eloko moko oza na posa na sala nakanisi okozwilanga sikoyo bapome wana olobaki ke bakabeli nga na princesse ezali mon père bandeko akolia nayebi ke bible ezoloba malamu voici les miracles qui accompagneront ceux qui auront cru même s'ils buvaient quelques breuvages mortels cela ne leur fera point de mal bilembe kolanda baye oyo baza na kondima ata balie eloko oyo babomi mpe basali mabe eloko yango kosalela eloko te bapome ye okolia te ndeko olia te bondela okombo ya tata mpe ya mwana mpe limo mosantu na sanctifie bapome oyo na kombo na Yesu Masiya na ntango tozolia yango
te déclarer qu'ils ont pu sanctifier au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Ndeko nangoye baka force libondeli na ote. Ozako douter na libondeli yango libondeli salaka te. Croyez que tout ce que vous demandez en priant, vous l'avez reçu et vous le verrez s'accomplir. Tala lisolezo kende wapi. Presse salobi na bandaki kozela iti azu yango akenango. Na kamwe. Na kanse ki idea boyete. Honnêtement, adese. Yo penza za meilleur. O ileki biso na mayele. Yana penza abarawana pona ki yo kati na biso. Oui. Loba lisusu ndengo comprendre. Ndimela ngai. Na manière oyo, nebike na zue mobimba koki mate akozwama. Bien sûr. Webike osali penza oyo penza la reine mère asengaki. Et là penza na lingi pa ndima ngai. Mais moninga likambo nini? Ça va? Mawabwe bani nanga nini? Kasi te likamba mobali mokote. Posa botema eza na ngote. Mais mobali ngozo yaka ko déranger Petro. Osolo be nani wana? Osolo be kombo nena nikutu ugochuku. Mwana mobali wana. Kaka yete. Kaka asoya kaka koluka yo. Nakanse ka bossa na kilika munangai. Mais nakanse ki kala wala satiki nga bossa ninga me. Nasa posa na ete. Bonya yeka ko déranger nga lisusu boye. Mais c'est parce que alingi yo mwana mwasi oyo vraiment. Pe alingi ko bossa na ote. Bonga za afona linga mutu. Nasa posa mobali awa. Ba comprendre ngate poani. Il faut mazana kimia. Na comprendre bien penza pas ces osala yo. Bon, nga pe na place na yo, na yebi ke osala nga bien te. Kolela te, Honnêtement, nga pe na biti na ngambo na loba ndenge nini ko. Nga pe na lingi mobali moko me. Kokaka mono kokosela ye kaka so ya pete esala nga pasi. Bon, tout ira bien. Bolela te o malembe ekobonga nango. Baloba monoko ezate pour moi na moi saloba je t'aime. Voilà bolingo ezo kufa bango na mitema ezo salema te, ezo kokisa mate. Tozonga toza wapi na kati na église oyo epai wapi mon père Moïse azobima. Bonjour mon père, bonjour. Comment ça va? Obimi? Bon na ki côté ya bana na catéchisme. Excusez-moi mon père. Oza mopaya na kati. Mopaya nani wana? La princesse. Oui. Naebse ki obimi mais alobi azela yo. Mais namoni aza penza malade. Aza malade? Oui mon père. Bon ça va nazo mona yi. Et voilà, ayambi sango libanda. Aza na visite. Oyebi visite yango nzoka bien programmé. Eza lokola ka motembo zo zeleka nganyama. Oyo eza force ya séduction. Et pas sango mokonza so yamba bapaya. Tala la princesse. Voilà amitandi mobimba. Ezo zanga kaka moto oyo akozala molimo apete akota na misala. Bayebisinga na libanda ke yo solo kanga yao. Est-ce que kofa na malamu te na présence na Nzambe? Nsoke sabi tumba moko na kati ya mboka. Force ya bansamba mabele oyo bazo combattre force ya évangile. Yoka ba geste. Mon père, ba geste zokende. Elikambo nyonso yanga na yisaka yanga na yikosuka wate. Mon père, s'il te plaît, ozobanga batu ba comprendre o ngana tozo sala awa rien. Ngana sa muta ba secret na bomba ka secret malamu penza. Bima awa sikoyo, sinon na ofunda na papa na yo. Papa nanga ye kuta ko comprendre ba sentiment mo na ye. Longwa bima. Nalobi bima. OK. Obi ke molimo na Nzambe sali Bible solo ba fouiller l'impudicité, ne donnez pas accès au diable. Bima. Bande reçoit l'excès à moins 2 minutes. Bande kona nzoto yo. Nzoto lingake céder. Molimo oyo intervenir. Voilà force ya molimo. La chair est faible mais c'est l'esprit qui est disposé à résister au diable. Pe diable kimi mosika na yendenge Bible solo ba. You still have not said a thing. Jusque là, olobelenge le côté. Nine salami. I'm sorry, my queen. Libisa ngai ma reine. I failed. Na échoué. Et bon yo lingaki nini? Olonga oya sa mopakola mina Nzambe. O mekosiko, oboni ko princesse.
Ah bon, le fait que moto a survivre na milulu oyo unakanda kesi eko isaye. Getting ready Abonga masikoyo for the battle ahead. pona bitumba oyo zosela liboso. The battle is still on. Bitumba oyo esili nanu te. Et voilà. Mokili wana ya Satana soki balembaka te po bayebi ke bango mpe bazoluka balonga. Nzoka wuta ne kulusu balonga Satana na makila na mona na pate. Oh boy. Na mona bime tongo boy papa likambo te. Oh, siko navanda na kaboti lero nini na osala luka nini. Mais batu nyonso presque na mboka bazosolaka likambo ngo boy. Likambo nini? Honnêtement, makambo mako tozomona mboka eza normalité. Nazo sentir ça ne va pas quelque part. Ah papa, sikoyo. Kosi ya makambo ngo za nini? Ngana yebi. Nayebi na ngate mwana ngai. O tozomona mboka oyo. Ngaso na sokoli kabo na kena igwe na tuna ye. Tokena biso. Ndeni ne batu nyonso bazo kutana na ngai nazomona bango baza ko se plaindre bikolo nyonso bazaka na ba problème ozo sila te ko kipete oyo aza solution te aloba pete. Voilà mboka est changé. Makambo ba mesana ko mona ya malamu ezomona na susu te. Nalingi na ndimake mutu moko ndaza sima makambo nyonso mutu moko azobatama oza mbali boso banda histoire mboka oyo banda nazokamwa kosa makambo za nini tragédie oyo uti wapi mokonzi nakanisi abala wani apesa biso réponse ichi okay. Est-ce que ozo suggérer na igwe tout mon abarani na makambo oyo jamais omoni igwe na suggérer to kuta na moto na nzambe yenda kopesa biso solution omoni. C'est ça le problème oyo ezimboka biso tozosala semblant toyebi problème te boni to abandonner banzambe na biso tokende koluka na nzamba mopaya solution pe tondimake eloka mabe ekoyela biso te. Mokonzi, tala ezala ngo total te tokoki kaka koluka elongi ya banzamba mabele koluka elongi ya banzambe oyo ba faire échouer biso oyo bakosi biso na kosala ngo te. Na ntango wana abala wani akoti ayaka na ntango babelelaka ye abala wani tala kolobela nga te ke non biso awa tondimi punition oyo etali biso te pe eza ya juste te. Nakebisaki yo mokonzi. Est-ce que nalobaki te? Nalobelaki yo ke koni oyo ememi fourmi ekoti na ndako eyebake na nsima ba miseleke te bakolanda baya kolia. Ebale oyo eboseni source nango ebale wana suka nango ekokauka. Tangu oankorajaki bana mboka babosana nzambe na bango mabele ebongo kasi na nsima banda kosela nini? Yango wana nde oyo kolobela ngai osali boye na bana mboka ngai te mutu nazosala mabe na bana mboka mokonzi. Banzambe babundaka mpo na bango moko ngai naza kaka messager ya banzambe ebokasi namona yango esiko na perspective mosusu nazomona yango na angle mosusu ezoloba nini itie oza na posa ya kotelemela dayes na biso to ndenge nini abala wana banda siko kokweyisa kolongola cause nyonso elekeli mabe nyonso beti na bana mboka yo posa na position te igwe otelemela ngai abala wani nazali le leader nazali mokonzi ya mboka nga pe naza messager ya banzambe ngai naza na fongola pe solution ya ba problème nyonso oyo ezotungisa mboka. Alors nani akopesa moninga ordre na minute oyo? Nakanisaki nakokutana na mokonzi moko oyo ayamboli masumu pe abongoli motema mais yo oza teti ozo persister na tetitesse.
more calamity and danger loom. Yeba ete pasi ekoya. Danger zoya. Prepare yourselves for Bongama mokonzi pona yango. Potango zoya ekoya malembe te. Babangisi na mokonzi. Mokonzi totika ikaka boy. Tuna nyama ngamba lobi to saye. Tango mnoko na yo. Et voilà bapaka. Bandi mela abarawani to bakotela kaka na ngamba nzaba bapaya. Your Highness, Mokonzi. you shouldn't have bothered. Mais fallait pas se déranger ti otambola ti awa fallait bengisa ngai. Non. You will not Bongo te. O comprendre You will ngate. not understand it. O comprendre ngo malamu You te. are a servant of Yo God. oza mosali na nzambe na bomoi. If I don't humble Soki myself, ngamona mikitisi te liboso servant of the living ya mosali na nzambe monene. is then Sikoyo nani kasi my humility. azo mérité humilité na ngai. Taught me Mosi na nga alakisaki nga mokolo moko land eloko moko ayekolaki na église that alobaki ke we have to be humble esenge tozala humble before the God, liboso ya nzambe oyo tozogumbamela. because He is C'est the parce supreme que ruler of ye nde azali mokonzi ya liboso na deserving mokili oyo our praises. azo mérité louange pe humilité na biso. Mais sikoyo I don't see the God namoni nanga pe nzambe yango te, namoni nde yo that I see. naza liboso na yo. Therefore, I will Yango wana respect to God. esenge napesa respect na oyo nazomona. Alors sikoyo ndimeli nzambe yango na ndimeli ye exactement. Why shouldn't I believe it? Bona ndimeli te po nini na makambo oyo nyonso penza asali kati na biso. I have to ignore Oyebi na tango vraiment Baramai. nazwi décision na ignorer ya barawani na ye pa na yo sunga ngai mpo na yebi ntango ozosambela nde kaka omesala kosambela You will restore the faith oko restaurer penza eloko malamu na mboka esalema selon foi na yo. Et pardon boloba ko ndenge nini yango soki bolingi borépondre kuna o tolobaka amen amen amen. I believe. Bon nandimi sikoyo nandimi penza. Et voilà appel ya repentance. Mokonza mboka aye kogumbama liboso na nzambe oyo. Our Father in heaven, I Oh tata nzambe na likolo na tiki mboka oyo na maboko na yo. Father, you know their Tata present oyebi situation présente oyo ezaka obeta na mboka. situation. They lack food. Bazangi bilei, They are hungry. bazana nzala. Father, I commit Tata na tiki this land mboka oyo into your na precious maboko na yo oyo. just as Elijah Kaka ndenge commanded Eli the rain akomandaka to stop. I command mbula etelema ngape na komande this land ete na mboka oyo to be fruitful. ba fruit ebima ebota mbuma This land na lingi mboka oyo fruitful ebota na mbuma mabele pe na nyonso in the name na of Jesus. kombo na Yesu Masiya. I command this Na pesi land mitindo ete na mboka oyo to be fruitful. mboka ebota This land ebota mbuma to be fertile. na lingi mboka oyo ezanga bambuma te, production ezala ebele. Soki nzambe obenganga te tika maloba oyo onga na tiko bimsa awa Take ezala kaka pamba, mais soki bongo te ezwa efe. in the name of the Na kombo ya tata pe ya mwana pe limo santo. Ainsi la Bible déclare: tout ce que vous lirez sur la terre sera lié dans les cieux, et tout ce que vous délierez sur la terre sera délié aussi dans les cieux. Voilà libondeli ya moto na tina ya mboka. Voilà ezo ningisa troni ya nzambe. Yo intérêt na kaka prière ezala kaka ndaku na yo, elamba na yo, libala na yo, motuka na yo. Ozalaka na posa te ozwa tango ya kobondela pona milimo ya bato za kokufa. Alors que yango nde mokristo nyonso abengami po asala. Azobondela siko pona mboka. Et voilà toyebi nzambe aza souverain akosala nyonso na ndenge na ye pe na tango na ye. Sima na yango na ngambo oyo pe abarawani alembi te. Aya mokolonga lamuki nini yango? Réaction bandi. Awe za affrontement ya banzambe. Soki nzambe na yo akufa meka nzambe na ngai. Mbala moko molile koti na mboka eclipse. Eclipse bandeko na kati ya moi. Na ye moka sangi ba explication. Abarawani akale.
sima nango totali ba kena bilanga libota moko bake batala boye babandi sepela tango babandi ko sepela babandi ko timola nzoka mbala liboso yango yo batu balelaki na mboka mabele botaka susu te bakende lelo babima boye mabele boti mbala production ya mboka esalemi oyoki libondeli oyo sango mokonzi asalaki tango sango mokonzi abondeli bandeko na sima batu babandi ko sepela et voilà bandeko kosakana libondeli na wote oyebi bato oyo balobi bazondima te nandibitiki lelo mboka oyo mabele oyo eboti mbala munene boye nano moni te zela oyo eze bandeli nakaseki makambo ngo sila nzoka nde bikamu sizosalema papa na tuna nani penza luki makambo boye salema namoni eza sango mokonzi akende kotala ezalaki ye mtasambeli tango kaka igo ya moni ye basololi mbala moko elekeli mabe ekatani na mboka tala siko lipamboli mboka echange langage bakendaki na mawa bazongi na sengo la reine namoni siko na pema na benda pema nakitisa motema oyebi na tango penza soki nalali na kolala lokola mwana na kolala malamu aha oza na posa nango penza papa mekanisa malamu tela kaka ndenge olinga kosila nzoto likolo makambo oyo oh okati ba solution esa te si namoni melo nazo comprendre te zake pone kasi abala wani achange azosala makambo na ndenge na ye boye azalaka boye te bon wana etalinga ite oyo nayebi kaka ke solution tobande koluka tozwi yango awi sango oyo aza penza motindami na nzambe pe apesi biso solution malamu me nayebi ke abala wane akokoka ye te ozoyeba bien ke olobi abala wane ye nde mutu alukaki liwa ya basango oyo bakufa na mboka na comprendre ko ye nde mutu akosi biso banda ntango molai me oyo na ngai nayebi adeze azoloba makambo mosusu aza oyo toyebaki te makambo azoloba ya solo mokonzi le fait ke ye abala wani abali koentraîne bana basi mosusu na mboka balanda banguya na ye bato mosusu mpe bazondimela ye kaka ozoloba nini wana ke abala wani alandisi bana basi na mosala na ye wana alakisi bango oyebi makambo yango te boni nga na comprendre makambo liboso na yo azosala bongo oyebi yango te eloko ya pasi na kati ya makambo yango eza ke mwana biso ya mwasi adeze mwana ya biso princesse ye mpe aza na molongo wana adeze mwana nga adeze papa ayokisa yango et c'est vrai bino na samba bakangi bino bozosala makambo oyo biso topekisa ya so tolukuta eza yango bongo te mokonzi ye mobali na ngai tokobalana tozala makanisi tosala libala igo ya solo bakise biso na makambo toyebi te tozalaki na samba kasi tosala na biso eloko mabe te babala mibali bakise biso pour rien abala wana akomi eloko moko te mokonzi eza yango bongo te bango nyonso bazotala mpona nini ngai nayebisa yango oyo te c'est parce que abalwani ozasu na tina te ya kokata makambo oyo nga moko na kogere likambo malamu yo oza na position te po ogere likambo oyo makambo boye esengeli ezala nanu na maboko na ngai eze wani nde muta kokata makambo oyo bino boyebi mibeko ya bokoko mwana mwasi jamais bakoki komona ye akota na esika moko secret na mobali oyo aza ya ye te na ba mbeba ya boye boyebi kekendaka pamba te soki esangi etumbu te biso nyonso toyebi etumbu oyo bakozwa ekosenga sacrifice ya bomoi na bango na ebale te igwe abala wani moto te lisusu nalobi plus jamais akokufa na makambo ba sacrifice plus jamais komema bato na ebale ekosala ba sacrifice na bakoma banzambe nalobi yango esili bolongo na bango awa mema bango na ebale te
tika bango yo hey. Voilà batelemile abalawani bakomi ko boude. Je vois namoni sikoyo nazomona okomi na problème oza ko encourager bana mboka babwakisa banzambe na bango kaka banzambe oyo bavandaka malamu na mboka na bambula nyonso basepesaka bana mboka. Kanda ya banzambe ya ezewani ekozala makasi ekozala pamba te soki ebeti mboka. Awa na mboka bokomona mbeba, bokomona bokauki, bokomona mbule kobeta te. Ezewani akokita na mboka, akoprouve na mboka oyo ke yende azali deyes. Ngai na lobi na kombo ya integrité na ngai. Soki mbule kokwea kaka na mboka oyo dans 4 semaines wana ngai na lobi na kozala susu pekte nganga monene na mboka oyo na kotika ezewani asala oyo alingi. Suka nango bobongama pona kanda na ye po kanda na ye za koya ye pa bangisi ya abwaki liloba bana mboka bayoki soki botosi te abalawani akokausa mboka mbule kobeta te bokoyeba kanda na ye bango pe balobi tokotala bana mwana mwasi na mwana mobali baakize bango na kati ya zamba basali oyo epekisami babiki mokolo wana webi na sepeli ya makambo ndenge soki na mboka oko esali bien emoni ke igwe ake kozwa sikoyo nguya oyo eleki ya balawani yango wana ezosala ke na obanga nanga so mbeba te oyo nakosala nasali mpe baosala ngeloko te ata na memi mwasi na zamba nasali oyo nakosala mutu akoloba te mutu akobanga nani yango c'est parce que igwe sikoyo ye mutu asimbi makambo oui Even if you want to do me, ate kutozi mwaso memi na zamba aboy ozana mboko ozana matoi kasuzo kate atoza na miso kasuzo mona te aboy keba na makambo soloba ikobebela yo ibebela ngane ngini do makambo so sama na mboka ozo kate tangu igwe akendaki kobomba kachi na babeba basali na mwana mwasi abala wana kena simanda kwake enlever mwana mobali yango na tangu tosolo ba sikoyo ko mwana mobali wana sane bale ya ingene ti akokende na ibale wana akokata makingo soki ba usakrifie ye yosolo bandini ko bandela makambo yango abarawani oyo asema kasio osoboya ye yosolo bakeno o ato memi mwasi na zamba na butwa lelo ngamo na okende koyeba eloko nyonso ezosalema bayebaliaka mbana mboka na kati ebale wana ngana kotala na misu na butwa lelo na komona ngo soko kendanga te tikala na yo na komema opete soko kende te bosa bana olanda yo kasi yo sala liboso abalawani alobi bata bana mboka bazobanga susu te bazomona kanda na yote ya balawani ata ko tunazokoka kokwesa sango oyo te na kote ya bana mboka na kopesa bango leson bakobosa na te bana mibali mibale bachetembe balobi biso na misu tokotala soki abalawani azalaka na nguya koboma pe kosakrifie bana mboka yango yo penza na bale oyo osomona mutu akenda pa bika ozokenduka kotala sakrifise ya mutu pamba okomona niloka malonga te yango mawe mwana mobali oyo ndenge bakolia ye na mbutu na abalawani na kati na mai bakobukuta ye mais est-ce que asaka mutu mutaliaka bato oyo ndenge nini ozotuna ndeti kutunga na zalaki liboso aza de yes akosa forme nyonso alingi akokoma mbisi oyebi akomaka reke ya munene oyebi mbisi babengaka reke reke azaka dangereux azaka munene mais nayoki ke balobaki ke DS ya mai akomaka pe lion akomaka pe tigre akomaka pe ngando akomaka pe na baforme ebele akomaka pe kutu ya msusu nyoka bana mboka balingi bayeba batie tembe
you know I'm Bon boy, looking at you? obele ko nazo seka pa na yo. Esa ya solo to kenda classe te. Mais yo penza, oza le chèque ya bazoba nyonso penza. Après tout, nebi ke nazala mayele koleka yo. When they talk about Oto transformation, solo belawa, when it comes to what? esa transformation. See Ko animals bongwana. like, Oyebi fish, pa nyama oyo yakomaka. python, Nyama ya snake, mai ezaka even, mbisi. Crocodile. yes, bomb. To penga ndonga do pasaka na mai. Yango na ezwaka forme. True. Esa ya solo e. Crocodile used to be in the river. Right? Bangando bazalaka na mai ya solo e. Who knows Siko nani ayebi where she will ndenge akobongwama mbala oyo butwa lelo for that. pe abanda kolia kodevore mwana mobali oyo You can Bomboy. get somebody angry. nalobi Why you okopesa acting moto like kanda pamba bakeso ya buzoba bwe ndenge Has nini anybody ever seen the eske moto transformation before? samona pe esika DS azo se transformer luka yo mona tenga na mona tito lobati I am thinking of something. nasokanisa eloko mwe kosalema tokende ka biso moko tomona ndenge abongwanaka bomboy Bomboy, mbomboy Imukwanya, ozoluka makambo nini ko Imwanya. makambo ngo yozoluka I'm oyebi not part of it. I'm going. tala nazaso na makambo te yaka You are always afraid. yo banga kaka Let's go and peep. I heard tala that God tokende totala parce que toyebi baloba na ngake no banzambo oyo ya mai soki bazosala opération na bango batalaka gauche te droite te ti bakosilisa bakataka te na distraction moko balingaka kutu te eloko edistraire bango yango nga mpe namoni lelo akozala concentre na kachi na biso te ado biso tokende kotala toke kotala ko so hard. mpe nayokaki ke They are always naked. bazalaka bolumbu bazalaka na bilamba te yango nga mpe na kotala ndenge nzamba ya mai abimaka DS yango azalaka kitoko to te Dress. yo ozoloba boye keba okomona bimona mona Maybe she might even have a daughter Sikoy. that looks like Agwam. tozela nini tokileka kuna totala ko msusu pasa na mwana mwasi ya kitoko lokola Don't ye have breast like Mm. yeah, rough. balobi biso tokomona topesa yango na bana mboka transformation ya la DS abongwanaka nini po alia bato asakrifiaka bato na mai bayoki te balingi bamona bolumbu ya banzambe na kati ya butu babangi te oyebi mbala moko babandi kozonga na mbangu babandi kobanga na bango baboni mbala moko boye cobra oyo eza présence ya la DS abala wani bamoni liwa na miso nabondeli yo pardon nakomba banzambe pardon ngai te pardon yokela ngai mawa pardon nalobi nakobandela susu te abando senga bapardon olingaki otala talaka siti ole amona bolumbu ya DS amona cobra alinga swa ye amona cobra alinga swa ye atika fene bapardon tanda molongo na makambo olukaki yango oyo dispari alimwe kende kopesa sango na bana mboka otokanisaka yango te otomona liwa kutu pete babando pota mbango bakima liwa babandi kosenga bapardon pardon kobomanga te nakufa te pardon lelo te nakufa mokolo mosusu lelo te voilà la DS ayokaki bango abimeli bango lokola cobra omoni masolo yaka lisusu ya kotala nzoka nde bana basi oyo balandaka abala wani bango nde babongwani bacobra nzoka nayebi bango na bilongi lobi tokopanza sango